Moi, je connais ces batailles. Ma propre soeur, même père, même mère, troisième de la famille. Apandi Sango. Pasteur Salazar, magicien. Les gens comme oui, Azar magicien. Ngamutu na bengisa na poto. Je me suis dit, nazaki na ndoto, abengisa na poto, ou neni. Mais les gens ont cru. Et la parole de Dieu me dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Menga cela inga pas cité. Un jour, j'ai posé la question. On parlait, j'ai dit. Maman Tunaye. Maman pose la question. Qu'est-ce qu'elle m'a invité en Europe en rêve ou... Moi, je n'ai pas dit ça, dit, tu vois. Misala. Mais c'est mon propre sang. Ceux Ceux qui ne prient pas. Ceux qui ont ça, comme si ils sont possédés. Mais c'est mon propre sang. Famille de Ouchezane Bongo. Ton propre sang, tu montes. C'est ton propre sang qui te combat, il te rabaisse. Parce que tu es un esclave. La maison de la servitude. Ils ne veulent pas. Si quelqu'un veut te faire du mal, il faut regarder très bien. Mutobosala qui n'est bien. Soit Kawana yo. Mutalibosa qui n'a luka. Et ça mutanda kunayo. C'est pour te montrer que Bandaku Touta, et ça ma maison, il y a des esclaves. Bandeko wa bolingo kande boti koyoka ndenge boti komona tokotia pause. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, ça fait très mal alors. Et ndeko propre ya pasteur Charles Bameko apanza sango ke. Tomona ngo yindaka na internet aye. Charles Bameko asundola bana Charles Bameko ndoki nganga ndeko ni moko pop. Mama ndeko ya yo, mwana mama na yo. So yo loba penze lo abona miso batu. Me batu ba ondi makati. Mais vérité ezake ya na omamba lokuta. Vérité ezake ya makambu ya lokuta. Bandeko touti komona ndenge ndeko ya pasteur Charles azopesa témoignage azo expliquer comment sa propre sœur mwana mama na ye na tata na ye a parvena ko terner image na ye. Imaginez, c'est une personne publique, hein? C'est un personnage public, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur wa okamba église monena okamba bato ebele et na ba contre nyonso ya mokili. Boyebi bo strezo sangisa ba continent nyonso ya monde entier. Boyebi c'est un homme de Dieu oyo na nzela na ye bato ebele bakopambola Nzambe. Ba témoignage ya ndenge na ndenge biso nyonso toza béni na ba programme ya ba prière ya pasteur Charles Bameko. Et un matin bolamuki boye bomona ba vidéo zo circuler ndeko propre Charles Bameko, maman moko papa moko alobaki Charles Bameko azana kisa za nganga. Fozara mutu mo za spirituel, mutu mo oyebi makambo ngo po ondima te. Oza mutu mo wana discernement eza facilité, hein? Ouais, bandeko pourquoi ne reçoit le message émission pardon. Eza parmi babiloko oyo troublé ba mabote belé, oyo nyokola bato belé, tio son de ma voix ba panza yo sango na makambo ebini mutune makolo. Ça peut se comprendre, ce qui peut-être dans un cas mutu mo beaucoup tane na nzela, un ami et chéri moko boye simba lango te pi après, mais ndeko oya yo propre yana bato belé bana bazo faire face na ba réalité oyo. Mwana mama na ye, mwana tata na ye asala epe loro te bazalaka bien, mais akenda na sima moko na loba makambo. Nga na ebi mama moto sanika ba musala na ba YouTube oyo. Maman Jeannette ndeko na petite sœur ne propre. Abenga ba YouTuber. Apesa mbongo. Basalela ba émission. Batia ba photo na ye. Donc ba émission ndeko ne propre. Na makambo eza na ya solo te. Atako tsoke eza ya solo ndeko na yo. Pour dire quoi? Boyoki moto na Nzamba lobi lomo alobi. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, dit la Bible. Oui. Yango moni Yesu alobaka na yana mopanga pona okabola mama na mwana, tata na mwana, mwasi na mobali, ndeko na. Et qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a dit ça
parce que étant Dieu l'omniscient ayebi ke ndenge tozala na mokili awa tozala biso nyonso na molimo moko te. Mama papa ifungola mato yokanga malamu okozala bobotami libumu moko papa moko mama moko na ndeko na yo, cela ne veut pas dire que azayo ou encore ndenge yo monela mamtonde yo kaniselaka ye paza ndenge wana bokozala pe anime na milimo mibale différent. Yo molimo nzambe ye molimo nzambe te, tout comme ye molimo nzambe yo molimo nzambe te. Yango moni Yesu alobaki na ye na mopanga mpona kabola. Pourquoi? Parce que ténèbre na lumière cohabitaka te. Yango moni ntango nzambe akelaka likolo na se makomi ezoloba mokili ezali molili, mais ntango nzambe akeli lumière akabola la lumière d'avec les ténèbres, dit la Bible. Abengi lumière jour, abengi ténèbres nuit. Bandeko na yo kosala émission oyo pona kebisa mwana nzambe moko et puis na encourager mutu moko oyo tu subis de telles injustices ou faire face na ba même réalité ndeko no propre ta muso bengisa na poto abalukela yo mwana mama na yo ou encore baboti oyo yo moko babota yo okoma si ennemi ou encore mutu mususu epa na bango. Donc bamonaka yo eloko mususu apart mwana bango osala bango mabe te. Ezali normal. Oui, pourquoi? Parce que boza animé na même esprit te. Na monde de ténèbres ndeko azalaka te. Na monde de ténèbres maman azalaka te, papa azalaka te, mwana azalaka te, mwasi azalaka te. Na monde de ténèbres so balobi na yo fo boma mama na yo to mwana no to tata na yo oboma ye. Pourquoi? Parce que eza mobeko et monde wana etambolaka bongo et bino étant batu ya monde wana il faut bo exécuter mibeko ya monde wana. Les amis, na salaki émission plus ou moins 2 mois passés. Pourquoi combat spirituel? Ba prière à combat spirituel kabola mabota. O ezaka continuité na yango. Tomeka ko expliquer ba makambo oyo. Réalité monde spirituel bandeko eza compliqué. Yango moni tant mutu ana nzambe. Il faut sambela sérieusement. Il faut tambola na ba norme. Pourquoi? Pour na ko assurer protection na yo. Parce que au moni tango opesa porte to pe accès na moyini na façon ya kotambola, ya ko vivre, ya ko sala makambo. Nzamba ozala na difficulté à ko protéger to pe ya ko épargner yo. Pona nini? Parce que Satan ataka biso légalement. Donc so azui porte a okota kosala oya lingi. Et tant yo muto s'identifier na Jésus-Christ lobi ke nonga na mwana nzambe rassure-toi ozo tambola neti ye. Ozo tosa pozo sa volonté nzambe. Wana ezaki makolo nyonso mibale ya na kati, tu es protégé. O nyonso bakosala e soaote e osimbote. Pourquoi? Parce que oza na nzambe. Bandeko na ngai, ça fait très mal. Ba makambo to ko vivre ngo to ko bika ngo na ba mabota o ya biso. Ndeko no propre, mayina na motema eloko sala oyebite. Mama na yo, tata na yo, to kabola ba famille te bandeko, metolito la kisaka ke monde spirituel. Eza monde ya loyenge te. Ah oui, quand nde na auto expliquer bino kuna ndeko azalaka te. Soki batindi ndoki aboma mwana ya oboma. Yo muto ozala muto ba sentiment, muto ba benga ngo nini, ba compassion diabolique, muto ba mawebele, ozo sambela bazo so tinda moto, osa maseki. Bondela sérieusement, tombola mopanga, osa ba ventir. Omona aki note so na sambeli bongo ta mususu e ko affecter mutu songolo tellement ya zande ko na ngai na yebi kazaka ni ndoki me siko yeba ke na bitumba nyonso molongi azalaka moko soki olongi te yeba ke ba kolonga yo lokola yo lingo épargner ndoki parce que zande ko na yo yeba ke ye ndoki ako épargner yo te ndeko mwasi ndeko mobali yo zo faire face na réalité oyo bayinaka yo to pe balinga ko te pa bandeko na yo to baninga o osala bango eloko te eloko il faut essayer de comprendre ezaka ke yona bango bo molimo moko te donc c'est tout à fait normal et logique ezala ndenge wana siko eloko yo esengeli osala ezaka tu dois tenir sur tes gardes, tu dois veiller. Apôtre Paul azoloba veiller car votre adversaire le diable rôde tout autour comme un lion rugissant cherchant qui dévorer.
Pourquoi azo rôder tout autour? Aoluka porte. Une fois zu porte akokota. Yango bazo senga na yo oveye. Okoveye ndenge nini? Okoveye na etamboleli na yo. Nzamba ebindenga justifiera bato. Malgré maramunde kwa na loba. Lelo ba meko c'est vrai zana bato belé ba longo église bakenda, mais ebele ba ya. Ebele pe ba continue kolanda. Nzamba ebindenga justifiera bato. Ko capacité, c'est vrai za moto, ça dérange. Mais bonde la Nzambe ou justifiera bato, ay ba justifier yo. Le Seigneur va te justifier mon frère. Le Seigneur va te justifier ma sœur. Ba panza sangona yo en mal. Oyebi eloko to sala eloko te. Oyebi ni mutuni makambo makolo. Bato ba sala ngo eza bato oya yo ba proche. Ba camarade oyo sunga. Bandeko oyo sunga. Bandeko oyo bengi ndeko oyo bengi sana poto. Moninga ozalaka bien en paix avec lui ou encore avec elle. Mais à parvenir ko tambusa kombono wa mal. À parvenir ko koselo makambo. À parvenir ko finga yo. À parvenir ko lukelo ba problème. A kanyela o ba porte. O mema na musala moko me mutali boso o aluka ba longolo la musala wana ye. Eka mwisa yo te. Lumière na ténèbre. Ba cohabitaka te. Mutu o ana semasa satana osaka misa makambo satana. Siko yo po na semasa Nzambe. Zalaka oyo. Zalaka yo. Kokota la makambo na bango te tikala yo. Est-ce que bomona Charles bameko ayaki kosala ba binga ngoni ba démenti? Bomona ya finga inde konae? Bomona yene kozongisa mabe? Bomona non basola ki en famille bisi mama bango tala. Tala mwana yo. Tuna yeso ka bingisela na poto wapi? Tina au niveau okosa ye muta bingisela na poto. Oh na loba na ndenge wana te. Oh ekomi o misala mabe ezala ndenge wana kindoke ezaka bongo. Yango munieso lobaki na yeko kabola. Mama, il faut okabwana. Okabwana eza na molimo eza na nzoto teo. Balobi toko yina baboti na yo soko yini ezali arme ya diable ou encore ezali omoni tango ezali misala ya sardi ya ténèbres tango yozo yina mutu. Tango yozo sa mutu mabe. Tout ce qui est mal, moi Nzambe ko se retrouver na katite ata bat basali o mabe. Pourquoi? Parce que okopesa bango accès ba détruire yo. Ata bato bazala rote papa zandoki mama zandoki na otinde la bango mbongo te. Osa mabe. Bible zoloba sunga mutu azo salo mabe. Pesa moyini na olipa. So za na nzala pesa elipa parce que za makala moto liko na ye. Surtout famille. Bible zoloba celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un infidèle. Quand tu ne soutiens pas ta famille, tu pêches devant Dieu. Attention, toi, tu dois pouvoir prier. Nzamba o défendre yo. Nzamba o kote lo, nzamba o bundelo. Bola mo yozo sala bango. Yango mte ko juger bango. Mais ceux qui ont le bio po kangela bango kanda, to po zongisa mabe. Wana mabe o bango ba olinga basalo e ko atteindre yo. Donc il faut na miso nzambo za la trouver ndenge David azoloba innocent des grands péchés. Donc tu dois te trouver innocent devant Dieu. Ils te font du mal, toi tu fais le bien. Bazo ko selon bazo salo mabe yo poursuivre ka kimia. Ndéplace nzamba rolongisa yo ezala bongo. Ça n'a pas été facile, mais c'est ça en fait la logique des choses. Et pour vaincre, pour longa spirituellement. Il y en a bato ebele lelo ba osambela, mais ba difficulté ou encore bitumba na bango ezozala lourd. C'est à cause de ces choses. Toi tu te dis chrétien, mais wana ba rando na motema oyina mutu po mutu wana asala o mabeto. Non, yo ko yina te. Yo ko sa mabete parce que yo bengami na makambo wana te. Yo za ya Nzambe, yo faut tikala ka na nzela ya Nzambe continue ko sa malamu. Certainement je me fais comprendre. Siko tango yo zo sala malamu na place à mabe, na place ya bato ba osalo mabe, de place siko lumière na yo eko ngenga lokola aurore ndenge Bible zoloba. Bandeko, c'est hyper important. Hyper important. Et après na kobangisa te, eza pe po okino ko yina batu te, mais eza po esunga yo oyeba comment ko se positionner. C'est hyper important. Oyeba état d'âme ya bato za na bango tout autour. Même ba membre famille na yo, oui. Et ko sunga yo oyeba comment te positionner. Parce que des fois nous exposons trop, et pas na bato oyo, motema neta msou eza malamu te envers yo.
yo ozonga na loyenge na sentiment mususu ta mususu pozo yebate. Et si Dieu te révèle qui est cette personne, okoyeba peut-être ta mususu kozala discret kobomba ba secret parce que ba mamobele biso moko to mi s'exposaka. Ba projet no par exemple orobete la moto yo kansake no aza muninga aza ndeko aza mais pourtant na butu a mutu mususu. Peut-être son se faire comprendre. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, dit la Bible. Ennemi na yo a musikate. Na lo bangote nazo bandela. Je ne le dis pas pendant repanza famille to batu to non. Eza ba réalité ba vérité spirituelle eza bongo kotikala ndengwana. Ya ba marambo biso te bato bandi ngo ou encore e bandi lelo te ezalaka bongo depuis la nuit des temps. Et puis eloko foye ba ke mutu mabe akosalara jamais malamu. Raison pour laquelle tu as tout intérêt à regarder banana pembeni na yo. Ce qui zinga nozana bat ba malamu te, en tout cas, ta vie est en danger, mon frère. Ta vie est en danger, ma sœur. Imagine, moi na maman na ye, ne connaît propre, à sali pe ma bête. Mais à télémi un matin, liboso ya caméra lo ba ke non, c'est un sorcier, c'est un magicien. Mutu oyo bato belé bazo faire confiance, bazo sa confiance. Bato belé bazoya ko se confier pa na ye bazoya e pa na ye ba azo kamba siko image ya mutu wana ou encore bato bazongo ndenge nini yonde ko na ye e panzani monde entier. En fait, c'est comme ça de bato ba détruisera bato. C'est comme ça qu'ils détruisent les gens, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Il faut faire très attention. Mukilo bozo mona yana marambo belé. Mukilo bo mona bandeko na ngai e bombi marambo belé. Vérité eza oyo zo kanisa te to ozo mona na miso. Non, c'est autre chose. Surtout monde spirituel eza na ba réalité na ba logique na ba principe na ba makambo nango. Ba chrétien belé lelo ba osa ba kilométrage pour aller nulle part à cause de ignorance. Et on mon Bible zo ba mon peuple périt faute de connaissance. Le monde spirituel eza monde ba principe. Il faut Hollanda ba principe wana. Po olonga etumba oyo zobunda. So oza hors norme, hors principe oza le problème oza longa mo oza lo passé. Mama yo o bakosela makambu to bakosela makambu yo ba ina sans raison ba fingaka. Komi tu na lisusu te to kotuna sute nzambe po anini nzambe ngana sala bango nini nzambe pourquoi bat balinga ngate nzambe ngana zala bien na bato nzambe parce qu'il y a trop de plaintifs Mutazo sambela ma se plaignaka tout le temps. Pourquoi? Parce que oh pasi, oh bitumba, oh bazo bundisanga na famille balinga ngate. Mais attends, siko yo osambelaka. Bango bana bango na nzambe te. Plus grave, baza bandoki. Siko yo ndimela Yesu. Ba bundiso tendeni, il faut ba bundiso. Siko eza eloko oyo, il faut on normaliser ngo. Oyo kinde passer Charles alobi. Alobi amona ngo normal et dérangeant était pourquoi? Pour ayebi ke non, misala mabeza la rabongo. Donc, yoko lilara soute. Au contraire, tellement de na lo sambo. Sois sur tes gardes, car là, kala ingango kala technique, bakino baloba ekenge felom. Yeba komo zo vivre na batuana. Lo yengete, yo ebi ke mutu songola zana misala mabe, moliara biloro na ye. Mais ozo tante nzambe. Ezalaka te. Ya berero to sala biso nyonso metant to comprendre que non ezalo yenge bande ngai. On va pouvoir continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse, abonnez-vous massivement, surtout partagez. Quant à moi la mon